Ngana ko condamné Mimi Tepo. Ayebi lova to ayebi lova te bango mibale ba yebani. O analyser si ata les rétroviseur te. Pour ata so yo ki ba voice wana oyo kake ata Mimi era coach ba voice a coach a voice na sagesse. Donc na kota ki na poule moko o ba ko sali réputation na minute. Il faut assumer parce que yende mtaluka Mimi aluka été. Zakina azoluka mwasa ko bala. C'est ça. Na ndenge ya expliquer likambango alande ko luka mwasa ko bala nde basola kina Mimi asala baza ba marque ya bato ba ko manipuler facilement te. La fille a ouf. Ouais donc voilà. Yo kutu place okenda kisoko kufa mokufela kuna. C'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga nazo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia mate sou pasi bablo msuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Ba docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kena ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazo ko na oyo banda ko yo kate ça veut dire que la yo ki zombe ya ngai oh ma na pusi ko téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout dans moto puissante chez Docteur Cathy Munga. Comment na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali ko sunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Je suis Mirankian vous l'incroyable. Mote na biso nyonso ba ebolandaka émission Art en Vogue na kata super promo na Congo Vérité News TV. En tout cas blague à part lelo bokozala jamais déçu to linga kabino mingi to lingi bino mingi. Merci mingi na ba nyonso ba commentaka
na ba émission na biso pe bato ba pesa biso ba conseil lokola Louison Mbala lokola maman Cécile Balela, moi c'est États-Unis, mon nom Sylvie Biadia, ba pesa biso ba conseil, maman Nzumba ba pesa biso ba conseil et puis Laureate Bikutana Valère Ngombi Mabala pesa biso ba conseil et bato musu ba kamira tango bandaka ba émission na bino tango boaka bato seka bino te. Na lobi bongo na essence ka qui a ko remercier bino na sens que bo commenta que bo peta biso ba conseil non mira personne des qui il fallait pas boy ils ara bien entre bo commenta ka émission bo pesa ba vina bino ko za malamu mi po tout ça ka émission po na bino na émission lelo mutaza na prise de vie ils ali bongo muluba ya solo mika so pese beaucoup de seka fufu ba lamba na pondu pena na Thomson bakalinga ninga olelango ozo idete aïe vraiment nambinzo aïe vraiment ezala bon sino belanga on elanga boloko ba hiver bo aïe afwa moto vraiment baluba vraiment mika yango mona za munene aza toujours munene toujours en forme parce qu'il y a bien merci merci na émission lelo naza na invité moko oyo na mbaka la fois dernière émission na salaka na emisaka ba problème ko sakana te ba mira yo salaka bongo papa songi na danga papa songi te journaliste musala na ye alukaka récolter ba information à traiter yango journaliste azalaka lukaka asalaka ba investigation donc voilà pourquoi na si je te kolobelo to ko solo makambo oyo les enjeux de l'air amakambo izo leka na kati ya monde ba comédien le to ko meka penzato to kota profane tout ça ba analyse par rapport à likamango. Voilà pourquoi nous avons invité Nangaï au na plateau à l'occurrence de Mirma. Bonsoir. Bonsoir Mira. Ça va? Ça va bien. Ah. Denini musala qui est bien. Ouais, musala qui est bien to bunda kana ngolo nzambe nde to survivre. Mais le pena suivre OK na malembe parce que émission sala kana liboso kenda la likolo makase botelenga ba proba benginga mira yo mira yo vraiment bosaki dio ya mira na mirma vraiment oui et le to so na biso bien to so la bien pour na bio vous avez katakata na bon moi les a habitude nanga quoi mais to so la bien dio ya ba mir donc mira mirma aïe vraiment aïe bon comprendre tout ça la libanda tout ça ta parcelle et na parcelle ici ka na résidence ya Mirma bon comprendre ce moni balo sakana bon comprendre que ça parents à la bongo to ko en vouloir banate Mirma boni ndeko na biso ndeko na ngai ndeko na yo Aminata sikoyo ça va bo solo là ouais. Ça va, on a un problème, n'a été tout surtout arrangé déjà problème en haut, donc voilà. On est en famille parce que niveau vraiment qui est dans le bas qui est ça la nyonso qui est vraiment monté bon maman vraiment on a quoi assurer biso ici beaucoup tana bo solo là quand même tant qu'il ba mikolo hein. Bon non to kutana te mais to solo na téléphone a expliquant pourquoi et comment qui bongo voilà. Et tout bon moto donc surtout côté na scène to jouer na biso malgré casting on a peine na samité malgré pe biso na biso mikolo to mona na nous le quoi maramoyo comme boy mona mutavanda na côté na e quoi donc mais comme ça sauté ah ouais voilà ce que mutabanda qui songi na tikali na Sonia mutanga panza bino normalement il fatika na Sonia oui pour mutu mutanga panza bino ndenge bimaka nani mutu ni yo nazoki sta makamote o moni aye yo ne pardon yo na bona nga ba problème dans le cas makamwana mutu alinga panza bango atika na Soni makamweleka et si là vraiment mais mon na biso ya biso na bino ya ba comédien ils ont ndey je lui walelo o azali leki ya visa a kufela ki mama na ya vraiment ça fait vraiment très douleur makasi na likambo kweli sikoyo eza niveau nini to ki ba kunda lobby mercredi eza ndenge nini mabongiso eza ndenge. Voilà, je compatis avec Jolie Walelo, ma sœur.
et vraiment ça là qui passe makasi to ka na grand frère akufi après et ko ça sous maman accueilli bon par rapport à sous choc mon maman ba ko ka choc te peut-être choc wana et ça là peut que ebenda embango donc vraiment joli aller le hasard éprouvé organisation na biso ba artiste et ça par rapport au 500 mois muke to soutenir ndeko na biso akufeli et après na bandeko mususu so bakotisi bango groupe bakité ce que to mi tuna bazomi quitter les bongo pourquoi donc et ça la passe par rapport ndeko na biso akufi papa zate maman zate baya yango pe bakufa donc atikali kala kwa yemo na mokili je crois et donc vraiment tozo lelana ensemble programme eza lobby déjà mercredi ba okunda lelo eza veillée mortuaire donc bato baza na tenter lelo na veillée mortuaire ba landaye mercredi vraiment pour ba consoler enterrement ça wapi enterrement cimetière onde na et fait za kitambo oui mais ça corps pour le mais ça wapi corps eza na morgan giringiri ah OK oui ah pembeni ka wana eza pembeni ouais eza pembeni ouais OK mais et là on est salé qui bâti ces comédiens au bout qui na groupe de toloba baba na ko quitter na ta groupe voilà bato musu ba pesi ba raison na bango par rapport à ba voice ndé ba voice e bimaka bato be ba komo kima na bango ba groupe WhatsApp ba biate ba voice e bimaka donc mais to yaki ka pona sija matanga il fallait to za non wana lobby déjà groupe ngo ekufa nango mais ils appellent bande comme sou ba kitaki mais ba tindi bambongo na bango leti lo na tournage na zana bande comme sou pe ba kitaki mais ba tindi bambongo na bango wana ndependa likamba malamu da wana bazaki na raison quand même bazaki na raison oui bino pe ba tse comédien entre vous bo kamata bo te ka ba voix c'est pas bato bazana poto ba ninga biso ba chroniquer so bazana poto bo te ka ba voice et ça ba voice on a ko ça $50 $100 si ko no ye ndeli kamba ngwana na ye bande na bino nde ngwana mabe na bino ngwana na tamtate ka ngote na mona pete na ye ba prité donc ezaka ra muto ateka na muto asomba nde ba ebi prix au exact au batekela donc voilà. Est-ce que na kati organisation zaka ka ba même personne oyo ba organiser ki matanga ya mélodie ou bendereni? Non, eza ba même personne te, eza camarade na ye moko Rosine Muchopi, yende mutu na moni azozwa ba mbongo wana donc asaka ye moko na moni azozwa na mutu te asaka ye moko. OK, est-ce que to occupé ki mukona tokindaki na Yves tozaki na ali ya matanga? Quelques artistes comédiens voilà qui wana balobi que non bantanga bato bazoya te ba comédien bazoya te to regretter ezalaka te ndenga nini bokuba ka muninga na biso boye c'est vrai bon ngape na yoka ki yango et pas ya ndeko moko boye ya poto o ayebi joli wale lo bien ayebi famille wana bien a tindaki a solo la ki na Karine Pala ndeko nanga na pesi mbote place aza et à Solena Karine pourquoi ba artiste bazo leka mingi te na dende ko na biso akufeli az éprouvé il faut to leka ka omoni bon neti ngabo na ngamo robe na ko lo baboy ezana batu mususu pe ba ko leka te mususu na présence mais soit atindi déjà quelque chose eza déjà implice ozomona ya pe na bande ko mususu baza déjà ba libanda mboka aoya te autindaka mbongo ozomona donc biso vraiment mingi to betara c'était na mbongo ko aider mutu donc non mais biso lobby déjà mercredi na tournage mais lelo na luka vraiment na kende ata so na la te mais na vendre ta 2 heures du temps na longwe na kati ya groupe WhatsApp no epozali nazali ba avancer ça quand même ya na kota mbongo oui ba PC belé ouais ba to ba contribuer et bato pe ya libanda pe bazotinda bambongo na bango bato ba fan to ba comédien yaka ba comédien na moneka ba artiste comédien et na ba ouais libanda na ba wa awa bazotinda mbongo na bango vraiment évolution eza et pe na bande ko mususu babite ba opesa ka jour ya enterrement donc ba ya na morgue nde ba me mbongo na bango donc monsieur Pazo na mbongo abi pe à couper ça bon les mêmes jours après une semaine bah tu vas continuer à couper ça après à couper ça bon à couper ça jour au que là est bon mais ça kana malo mobolobaka entre vous les artistes comédiens tu amba bino ba émission vous avez l'habitude de dire entre nous tolinga la kate tolinga nte mais bolingo tambolobaka bolinga la kate mais
bolingo yango ti natanga pasi bozo kanga na bozo ko idanisi ko langage bo ba bolingana kate surtout place ni yango pe to lobi to changer ka langage nga vraiment na ibsa ba to changer langage parce que ba yeba muninga malamu na tango passe déjà na tango passe to mona artiste et comédien ou soit comédien soka moni muninga a eu problème pardon atika ka été vraiment oya pour compatir na muninga to ebité bon mingi susu bato belé batala ba mona susu eza par rapport ya ndenge muta vivaka susu pour na jalousie mais jalousie eza partout donc olingo linga te ataka na veni boyo mona na veni oleka na mutu musa sepela note bo solo la te bo vanda te bo liana te mona sepela nuka na yo te donc jalousie eza normal nde nzamba salela mokili na yo donc mokili na ye pardon batu nyonso te nde bakolinga yo eza na batu musu baolinga yo bamususu baolinga yo te donc etambola bongo mais soki problème ezali lelo tomona corps à mélodie bato ebele bayeba ke ya te mais tala vraiment nde tozalaki biso nyonso même esprit ti tosangisi bambongo ti corps eya bato ebele bazalaki étonné donc tolinganaka na biso eza nde kaka mosusu basambla ou soit bamakambo ya sesese nde esalaka ke bato bamona bongo mais eloko eza te so problème mpenza toyaka wana tosungi ndeko na biso voilà. Okay. Eloko pelanga esalanga mpasi ezali ke langage wana bolongola yango parce que tozalaka na bino toliaka tomelaka na bino ensemble mais langage wana tolingani te maintenant tomona bino ka problème botelemaka bodefaka yango mpo so tomonanaka bamusicien ezali kwa bino te baka musicien soki mpena kanda bino eza jamona basangisa mboma bino entre vous bosalaka eloko moko oyo ezalaka vraiment te mais bino bosalaka mais bino moko lisusu tolingani te lokola récemment toyiti komona makambo oyo tobima entre ndeko na biso masere onalingake mingi Mimika Bongo ba voice moko ya lova alobi ke dans lova amona mwasi ya alobi ke Mimika Bongo azaka mwasi na ye donc loko ba lesbienne apesaka ye mbongo chaque semaine $200 après Mimika Bongo asengai ke ayo kotsa chaque semaine $100 à cause de l'école atanga pe kombo ya batu pe mususu ki batu mususu bata ba pousa mitu ka Mimika Bongo albiki ya pousa te à côté de l'école et après tangu soki eloko moko eleki bango entre na bombi yango nanu eloko mo simba ki te entre bombale nde lova sani na kanti abimisi ba voice wana eloko wana parmi bino batu mususu bazali contre Mimika Bongo batu mususu bazali pour or nalobi bongo pour likambo ya bolingo entre bino baba lelo entre eux on se mange jamais mais si qu'on dit entre vous batu mususu bazali contre Mimi batu mususu bazali pour ce que par rapport à likambo wana yo sikoza oza pe muninga Mimika Bongo par rapport ya musalo bo sala na ye avine zani. Bon, par rapport à likambo wana ngana ko condamner Mimi tepo na omona faute na e place wana te. Na omona faute ne place wana te na 100% te mais na ba 50% na omona la faute na été. Pourquoi? Parce que au moni ba proposition wana msusu comme la artiste presque belé. Ba artiste presque ezala kota basi ezala kota mibali. Donc biso nyonso o abengami artiste comédien et comme la bango. Et comme la plupart journaliste. Et comme la plupart journaliste donc ba proposition wana eyaka. Et ana mutu mususu pe proposition wana RE atali mususu. Bon, mususu so tali inconvénient peut-être Mimi atala inconvénient. Pour neti ngabo RE ki nataki inconvénient bongo lelo. So na bina lingana nga mususu neti ndezala kaka ya olia mbongo. Ce qui est inconvénient est on comprend. Donc on analyse si à tel rétroviseur. Donc ngapo nanga Mimi susu atala ki inconvénient likambu otie yango susu aluka bona solo na ye ou soit ndenga o solo na nga opesa ngambo nga na ndolia na nga ekoma ke to kutana po ezana ba artiste msupe alia kambongo mutongo ya nepe kinbo akimi akimi na boyo te na kutana na ete o boy or na esala malango pe
mutapota utinda mbongo ta mbongo lia mbongo laka yebo ya poa okimi te batu musu bakima na normal la mwasi na mobali normal pe na mwasi na mobali pe no mona mutu musu penza andimi pe engagement wana andimi pe relation wana mais ere ekoma ke mutanga zoya non aboyi na ye siko po boya no ka mbala mo carrément oboyi mbala moko bi te esimba te osana mutu nanga o comprendre na mutu nanga boye boye mais est-ce que un mutu biso na mutu na mutu en éducation na oyo azwa mutu na mutu ana religion na oyo ye andima donc olo ba ke ngane na zabwende na banga nzambe na nga msusu na oliambo nga mutu te to so na lembo nga mutu funa ye ba ke nde na oliambo nga mutu oyo il faut na nzima makamunyo soti na suka poso na boya ngo msusu ezonga contre nga mutu musu ayebi bongo te o comprendre mutu musu ayebi bongo te mutu musu pe elle s'en fout abika atana liango esangani ozo comprend atali inconvénient nango te atali nyonso wana tatali yango te donc voilà yango msusu ka ya ndeko na biso mimi lelo tokolo bake ayebi lova to ayebi lova te bango mibale bayebani bango mibale bayebi nde babandelaki na ndenge bachite bango mibale donc eza likambu na lova mutu aye nango na réseaux sociaux natango aye nango na réseaux sociaux biso ba misusu to yebaki te mais na bato ba analyser ba monike na ba voice na ndenge boyebebe non ba yebanaki na bango mais ezaki ke mimi msusu azaki nde sage na makambo ebele po ata so yoki ba voice wana oyoka ke ata mimi era okocha ba voice a okocha voice na sagesse. OK ouais o comprendre mande mimi okocha la voice o eza voice mo ya sagesse ke eko barder. Vous comprenez? Et bah voice n'est équipé bah voice ya sagesse. D'où donc toko condamné te msusu ye ayebi le pourquoi msusu à côté qui na relation wana so esimbité donc lova il faut assumer parce que yende mutaluka mimi aluka été. Voilà. Mais lova ya za mwana mwasi. Donc eza petite cop na ye ya salaka ya alingaka baninga la bango basi mais aekuta siko peut-être na libanga mimika bongo alepela. Ouais donc mais ndenge côté la mimi boye na ba proposition wana pe msusu ninga simbaka te na ba proposition na msusu ninga simbaka te ye msusu pe analyser ki mimi bien te analyser ki mimi bien te pour na côté la mimi boye mimi dans nous azaba marque ba fille bazara makasi elle s'en fout alingate ye pena aza mwasi alingate alinga musazo esko mwasi alinga kutu parce que jara mika bon alingaka aza cha bato yo bato alingate ba konzai amwasi ko yoya et puis ya koma sko mwasi yo koma mobali et simba te et kende bien te ozomona donc analyser ki nanu likambango bien te va kota na mozindo kwa ngapo na ngande na monela ki donc voilà et siko biso neti na part na biso boye to tala to pesa kaka lova conseil que lokola déjà likma ese sopani hein donc na éviter les vins tirés donc faut to mélango kaka il faut les boire les vins tirés to na likambu vraiment otoko ke non makasi parce que ba preuve moko vraiment ya makasi ezate à part ba audio ozomona et donc poto ke ye lova soki a ngaki ke eloko ba bardaki anto ba balena mimika bongo azaki na posta mimika bongo ça la vidéo asa la vidéo amona pe moi si na quoi donc ba préfénaté et ça la ke mimika bongo c'est les vidéos yetango mimika bongo boy yene si mimika ndako binisa yeli kama portable yesu kwa ngaka tindele portable iPhone on a pona mimika bongo sala ba vidéo peut-être pour na akanga pe na sambusaye. Par rapport à l'analyse dans selon ndenge mimi ando pesa ba raison na ya quoi ya ba appel na msusu to soli na pourquoi tes téléphone planta ki boye par rapport à audio eza na onka be échappatoire donc abande ko lingate ba appel parce que batu wana so pesi temps ya solo lana ye nde yepe ozwa pe temps ya kocho na buzoba vous comprendre. Mimisko ayeba ki bango très bien et aboya ko pesa e temps. Vous comprenez? Et ça apesa ki ende tenter. Ozo comprend apesa ki tenter, imi apia ki temps wana te, espace apesa ki était. Donc ngapo nanga
et déjà yé Lovalova il faut comprendre que na nicho naza pena na faire pena net muninga nanga ozo comprendre na pena faire na muninga nanga et a rosenge sex tap ta pesa te a piandeni déjà pesa que occasion il y a appel te bon ce qu'il y a vidéo atinde la yo et simba tin pour tout ça na analyse parce que Lovalova l'air à monique mimika bando kene ba genre azui ba voice ayi na ngomba moko na réseaux sociaux et bongo soki siko mimika bongo a pesa ke vidéo donc yé azaki na projet na moko boy donc voilà pourquoi biso solo baké c'est comme si il y a main noire moïsa derrière le Cambodge c'est comme si Lovalova azali instrument ba utiliser c'est comme si neti mutu moko kanaka mimi mais alnya utiliser Lovalova. Bon, neti instrument ou soit mutu moko main noire moko eza na sima ndezolinga pona enuire mimi. Bon, wana nde na yebite ma Lovalova ndenga zawana na ndenge ye a expliquer likambango yazaki na azoluka mwasa kobala. C'est ça. Na ndenge ye expliquer likambango alande koluka mwasa kobala nde basola kina mimi par rapport ya choix na ye o ya salaki. Ouais, ba audio ndenga alanda kesaki azoluka mwasa kobala. Na sola na mimi po na ndoluka mwasa kobala yango sko na mimi anzimaki e fallait ya Kinshasa po abala mimi et pas apparent mimi aloba bongo ya saki na Lovalova donc yo pena na ndongo za pena wala donc yo oza mwasi oleke babala yo zo luko bala mimi tala pena mimi nenga sa olingo ya pe kidikido yepe osengi fatira libala okena famille ba mimi tala pena mimi nenga sa au moins tu mimi famille est content pena famille mimi baza makila moko na mimi oui est-ce que on dit vraiment ngai simbate ouais donc yango moni pona olobaki mutatindika ki ete eza nango kaka ndenge na ye bon ndenge ezala kaka mutu abwata na ye ke azala na ye msusu lesbienne mais aolinga siko aza pe na mutu na ye moko boye oyo aza confirmé quoi ya ye bon ya star o comprendre yango siko msusu asalaki choix na ye epa mimi mais nga mpo na nga namonaki eza mauvais choix batalaka par rapport ya mutoyo nakoki ko manipuler facilement mimi azala baza ba marque ya bato bako manipuler facilement te la fille a ouf ouais donc voilà à titre de formation tant que je siko na rappeler bino na yambi Mirma la comédienne au bino boyebi surtout à Sara Moussa na bien moi Sambiji et keno bien mondi mo chepe mutalinga ba komisa aussi mo basi ya canon defoke ba makasi mbali portal mozali ya nzambe na ngai ana présenter s'il vous plaît obeteli solo mo quoi olobi ke ba proposer rappel biso na bato olobi pe ba proposer pe yo oui ba proposer nga ebele kutu. Ouais, ebele. Baninga basi oui. Proposanga. Bayoka pe soni pété. Bango ba en tout cas bango bayoka ilo na longola bango depo bayoka soni té. Bon, neti ngai boy. Au moins napenda ko mutu penza ko akomelio neti bonjour oza bien. Oh nasepela na yo boye nasepela na yo oza mwasi kitoko boye yo po ondimaka merci po ebi muninga no mwasi quoi siko moi comme tu ne peux siko position de to sali ndeni ni ponge fena banda okipaka yo babilo moi bongo après tokutana yimo komo tokutana okomona ke non masola komo yebiso wana eza louche omona bit non moi ezate so a insister na bloquer na ngai na bloka ba on tale belé et comme là on peut tant musu ke ya bengi yo beaucoup tana bo solo ndenge ke ya ki relation et ko pena ke vous et comme maka musu ando simba non nga ekutanelanga si yango bengisa ngai na kepe na kutai na ye to bandi po solo la nga pe na ye ba ekti aza marié azaki marié wala ndakuna te to kutani na maison aki na maison na ye
tokutani na ye pe boye ayesinga na mima na sepelaka na yo boye beba siko on na moi si bon idée kutu te na sepelaka na yo boye ba nga mona bi merci bobo te olobi nini fa tokutana na flat nga bi nakutana na flat ndeni nga na ye obenga nga obina nga oyelinga ba biloko yango na ye na ya kozwa en tant que fan kaka ndongo sepelaka nga mais makambo yebisa nga na comprendre ngoti ozo comprendre entendeni les gens ngo loko te oye kaka na flas na nga boye nga na osala nyonso mibali basala mon ke ma njo fonga mandam jusqu'au moment njo comprendre c'est que oyo lesbienne o comprendre maman nga na yebse na bino nga e simba te na comme na nga kokende o soko o banga zela kasata deuxième jour tokutana mama na flat eloko na yela ki mo na peso nyonso za te zwa apesi sac comme ça un yande na opeso misusu voilà mutapoto mutapoto oui malam na zupe sac na nga na kei na kei pe boy oh ne comprendre ce que ba yusanga o te kutunda za boy lesbienne ngabi oh ya solo ba bete baninga bili solo ke ba baninga no ba ibi pe to peut-être na ba geste salaki baninga na nga ba yeba ki ete okay baninga na nga ba yeba ki ete donc mutu siko on a bete la escoli solo donc or tina beteli lisolo na siko ezaki ndeni ye siko mwa sangonzo andezalani mobali na ye moko boya poto asola apenanga tikoloba nzande mwa sana mobali na ye asola apenanga siko nde mobali ana solola nanga bongo yende siko mutasala ke mobali na ye asolola nanga na sens ni omoni kandeza so ba ota TV neza ba ota TV na couplet msusu mwasa zoloba nde na sepela na mwaso mobali pe azoyo ko mobali alobi ya sepela na mwaso seke ngaske fena ninga mwasa na pona ya amulo kwa neti na leki mwasi neti donc mobali na yende bosola alinga rope mobali to sola te mwasi mutanda so nanga asala ke mobali changaka voilà mobali pe atengaka mobali pa yo linganga donc na mwasi na mobali ba linganga siko mwasi na yebi ke ami nga na yebaki na mutu na nga ami mobali sikoyo akoma olinganga siko mwasa yo comprendre ke mobali na ye tokoma osolola bia mobali oyo ngane na tiesi ka epa ya fiyo o comprendre après siko banjo landela ba conversation même so solo pe nga pe na ebite mobali azaka marié nini to solo oh si mwasi ayeko ya kini liboso mobali ayaka yo kini siko na ba plan na ye ezaki ke ndenga ya ki bonga proposer nga songa ya ndimimba ma ba photo mbala moko publication ozo comprendre oui bukena mutambuko na mutambu siko eloko ngesala nga pasi makasi pona mwasa libala ne kufa po nzamba za juste pona ka makambango mwana mwasa na siko eloko ngesala nga pasi po ani parce que mwana mwasi wana abengi singa place yango to vandi ana ba azaka entouré na bandeko nga atambola nga moko yango mona koma so benga na kena mutu na tambola nga moko na zo telemaka na okotaka na ba nini na kepe toilette na zongi na ke komi soulager na zongi dans tika secret na nga oh là là ozo comprendre na telemaka ta ba 3 fois ezaka na ba effet za ba saison stage na telemaka ta ba 3 fois na otelema na ozonga na otema na ozonga. Quelle imprudence pour ça là qui n'a pas muta fungama siko idée siko ezaki vraiment te par rapport à ba début to bandi succès omoni na ba début wana to bandi succès siko ndeko ne mo bende yo landa ba yo benga siko mutu moko mutu na nde siko ayaki nde siko mutu ngo siko komo linganga zaki pe na problème makolo mo linga yo ye wana ye mutu asumbi ba biloko bobe siko bango ba benga ke pona bango ba mo siko mutu ngako fiena isinga mutu na sependo bobe to luke nga problème tendenga na longwa ena nga pe na yebite mutu ande ya ofungulanga o comprendre mutu na sko ya bengi singa sko na cousine o ya benga kai nde to yokutana nde ya nzo yebisanga na mutu pa komo linga nga pe après so deux jours mutu pa bengi nga to solo ne mutu pa komo linga nga na bwakisi na nga mutango akomo benga na oboya yamba abinanga nga na obengo yo boya yamba yo kutu place okenda kisoko kufa mokufela kuna
sango malamu babombaka yango te, ça fait longtemps tobomelaki bino sango malamu ya agence de voyage Safari Travel oyo ezomema ezosunga bandeko congolais na mboka Chypre. Oza na mwana na yo alingi atanga jeune congolais diaspora memandeko na yo na agence Safari Travel, agence de voyage trop sérieuse. Frère Nabisson Benjamin ayeko pangusa pinzoli na miso ya bandeko na biso oyo ba eskrokaki mingi pona ko faire voyager bandeko na bango na mboka Chypre. Safari Travel ezali malamu pona bandeko balingi ko se migrer na mboka ya Chypre ya Union Européenne. Safari Travel ezali ko faciliter bandeko na biso pona visa étude na mboka Chypre. Safari Travel c'est trop sérieuse. Diaspora bonyoka maki mingi na ba dépenses pour nous faire voyager bana na bino pe bandeko na bino na mboka Chypre. Tala solution yangoyo avec Safari Travel. Soki bolingi bo contacter ye bo bengi na ba numéro oyo. Agence na biso ezali sérieuse makasi. Confiance na mwana mboka Benjamin ezali agence pour na biso et pour na bino ba congolais. Agence Safari Travel ezali sur place na mboka Chypre. Na mbongo mukie Pena ngonga mukie bandeko na biso baza na Chypre. Safari Travel pour nous et pour vous. Soki bolingi bo contacter biso na Kinshasa, bo benga biso na numéro oyo. Safari Travel to sepeli. Po sabotinga biloko na bino e koma na Kinshasa na ndenge kaka botieli bo hésiter. Agence ezakaka moko Zibe Service ya José Baïla. Agence Zibe Service ya José Baïla. Yewane azalaka mundele te, azalaka mutu mwindu. Na moment ya confinement, Zibe Service a memeli biso biloko na biso. Na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois, 7 fois, 60 fois. Agence na eloko mobimba etikala kaka moko. Zibe Service ezana reine. Ba numéro kubenga yango wana kubenga. Zibe Service eza kusala musale. Awa na Kinshasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station. Mbala moko za mubimba afasi na yango la police. Zibe Service eza wana. Bana biso toza kaka na Kinshasa te. Toza na Angola, toza na Brazza, toza na Mbanzango, toza na Matadi, toza na Boma, toza tinaka. Bango na moment ya confinement, na bango, na bazansi na bango, balali. Biloko yete ekomi na kezo ya ngai. Nga siko comprendre. Oh nandeni. Oh fi wana oyo abengaka wana lesbienne wana boye. Tala kutu nzoka nde mobali ne ya ndaku nde alinga ko bo atangi pe na bakombo. Na ganga. Na bidonga na kenda ki vomande bontaba asali yo pe mabe ozongi pe ndako ebite okepe bo don o disparaître. O comprendre makambo so tokuta na ba réalité tokuta. Ya même so mutabengi obono okende. Donc tokuta na ba réalité bisanga sko so na kende so na ki fia lokoso et que na ke place on a flat kuna et ça ndeni. Inga sa ki bakainga ba photo ba pibia zong seli mobile ça. Sko RSA li bon sko esala ki ngana Karine ya Mado. Ngana Karine ya Mado to ezaki sko lokwa to kotaki même famille. Karine azale pe na copain ne moro boye na famille ya mobala ngo. OK. O comprendre sko ndenga na yo bete la Karine tala makambu boye Karine abiaso Karine afunga na boya ko funda Karine mutafunda. Karine era beti lisolo tamboli. O comprendre l'istolé tamboli ale mobala na yo benganga mais moi si nanga na zala lesbienne bomba pa nga bina ebi makambo wana te na boya kana nga ko exposer ozo comprendre na boya na nga ko exposer ndi bakabwana mobali era mon bonga bina vanda na moi si nzoka ndaza ka lesbienne donc ezaki raison o bakabwana na moi obi lisolo betelingai donc basi mususu ya mabala azofana mobali asangana sanzotla mobali na ye mais azapele lesbienne. Lesbienne.
Oh là là. Ya munene petit pe mbasi musuba yaka pe na ndaku ye pa yebi pete mobali pa yebi mobali abimi akemsala ndo manda nae bake ba mati pe na mbetu ba mobali banda neko oh basi basa la maudite basi aboye tipa ye pe Kinshasa ye pe na moi si moko bo dans ce cas qui moi sinae ozo comprendre to vanda bo oh nga pe na yebi to vanda besko muto la tatimbi sanga fia ba vandi nae nzoka nde ya linga nga bombanya na nga peti fi wana sko ba vandi nae aka nga ba photo nga pesko no ye bate sko garçon mutango na sko ebisinga bi o a ebisimba mo ya attaquer ba mo o kange ba photo poani ye mo no kange ba photo te nga no kange ba photo atisko téléphone bo kwa solo ndo aka ba photo aka ba photo non kange ba photo tenga ko nga bi ne o mais o kanga ba photo poani so za besoin photo na nga yebisanga donc na kota ki na pool moko o ba ko salir réputation na nga na minute. Oui, puis que blague à part, très chers artistes et comédiens, les journalistes, ma confrère, ma concert, les solo oyo et puis ça biso mayele. Fan mo kazo benga yo, na linga kayo mingi a solo ana yo to kutana. Fais gaffe, ba rendez-vous nyonso oya ba fan oya biso, o ba linga biso, ba rendez-vous nyonso ba rendez-vous au kendete. Soko lingo kutana ye me mata 2-3 personnes. Et puis rendez-vous ya ndaku kokendaka te. Rendez-vous ya hôtel kokendati ya restaurant et fait dans restaurant au public. Terrain mo connaître bat basé belé. Donc babiloka boto keba parce que biso no so et salamela biso ya ba rendez-vous muso boy pena okende. Okeyi bo même des personnes. Kuna pona garde fou na yo. On ne sait jamais. Tama solo boy. Ba femme mariée ba ko ba lesbienne. Ba mibali mususu pe ba marié nzoka bazana bango benga ba nani ba pede hein imaginez ozala mwasi no na ndaku me yo ozaka mobali na ndaku kuna ozaka mwasi ozali mwasi na ndaku kuna nzoka ozaka sutu mwasi lisusu ya muninga na mwasi to mobali ya muninga na mwasi vraiment bato basa biloka boy nzamba batal kamoyo parce que bidozo peksa yango. Oui, puis tant que beti ma solo bisinga ba chair de poule. Oui, il solo na mutunya so na beteli lekelaki. Ba ka yo lobby ba tumsu ba kwe na ngope na monde na bino ba comédien. Oui, ebele ba kwe na ngobele. Sikoyo ngana na information na za nango. Soki lelo oyo lova oyo a to son na sens mo vulgaire o pour na ya za ko prétendre habiller mobali ya mika bongo. Donc so kabile le asenga mi pardon. Oh mimi to zongana to mamoto boy pour na yo poto ki dia ke azo linga senga pardon. Bon, so ka bien senga pardon par rapport à la réputation. Hein, par rapport à la réputation ou à BBC à Mimi. Pour exemple, mais ba secret mususu o ye abimi siwana msu batu mususu ba fan ya Mimi ba mususu ba sepe na ngote akwa pe ko longola msu pourcentage mo ya ba fan o batu mususu Mimi to linga quand même bana to ki makambo e pesi biso kanda po eza sodomi ozo comprendre mais msu sa sani na ngote le fait ka so ki mbongo yo BBC réputation donc yango nga na linga likambu so ki mutaboy na neti maramba bongo za maramute ya ko s'exposer parce que Mimi ka atem tu réputation ni rebeba na ya ye moko pe rebeba ya ye beba ne réputation rebeba na ngoti ya réputation ne beba pena donc ya amesani maramwana réputation na eso ke beba e na batu musupe ba yeba ki était sko abakisi sisko bebi sango tso mona e na batu musuba yeba ete ke amsu lova moro boye azala place boye na Londres azara lesbienne ozomona mais concerne nanga moko azape kuna poto na kotanga komboate asake émission hein na lova atuna pe na lova atuna ke est-ce que yo pendande oza lesbienne abi azalaka donc déjà kombo wana déjà ekei ouais kombo wana ekei donc ye moko ayeba itina ke alobi anda batu bayebi na bango bon par rapport à bongo ayebi ke ye déjà batu bayebi ke za bongo mais au lieu loka batu bayebi déjà kuna au lieu au luka quoi moi si awa à partir à poto kuna ko zone pe moi si
ye mutana poso bala partir kuna bato ba yebi yo déjà ba yebi msusu ndenga mesana ko zone ni mwasi kuna ke aya awa siko ye kaka osali réputation ya mutu parce que na minute yo actualité msu ba olobela te ba olobela kama rambo wana ozomona donc voilà donc kota la bolelo a BBC réputation ya Mimika Bongo parce que Mika Bongo aza ba fan ebele balingaka ye de ko itolo bango donc mutu musu ko za linga sala Mimika Bongo malamu moko bo na vie c'est after de dire mo ta musu alingaka Mimika Bongo makasi mais babiloko asali anga bebisa na bebisi réputation de ko na biso mais eloko oyo c'est comme si mutu bache penalty bi penezo kota et tirer pena pas beti pena poto pa batakangi wo basuka ballon ça libanda donc dans le quoi bimo raté oui donc le fa beti fo réputation ngo beta Mika Bongo voilà planga na solo bana za ko assumer chance que tu mimi ça na mobala bien ouais chance que tu mimi ça na mobala bien o aime ça so comprendre ou ça so ba solo là qui mais ça ba tu mususu so pas ça mobala bien te à comprendre yo te ba le kufi pe moi si pena bla avant mariage pena kalate ngoyo talana hein voilà nya sonné zo faire partie na ba combat moni diable linga libala te mona muto abongisa libala bo mona yepa ye na nde na ye ozomona donc mima ayi kaka mpiko na mabondeli abeta kama bolongo na se nzamba osala na ye lokwa mobali déjà compliqué te donc elonge ya nango kaka po na makambo wana soko yoki ba audio o mona pena mimi azaki sage tina bakati ba audio na ye voilà. Ok, en tout cas, message Meleki, en tout cas, bah, c'est comédien, vous êtes sage, vous êtes très sage. Très sage. Missionnion, son nom journal, surtout très sage. Bah, fano tozarana bango, to ebite baza banani. Mutumso azolem sina idée malamu, mutumso azapena idée ya mabe. Mais na ba information musu na zanango. À part lova, ezapena moko. Obino Baptiste comédien belé pe boye billet moko pe aza opena oyo alingi quand même moye biango bon na yoka ngo beta lisolo la te na beta lisolo ndenga na yoka ngo to sola pena mutango na te na yoka kaka non moi simora sa libanda donc alinga artiste comédien et pas lesbienne mais ngana nous na mona été na yebi été donc na beta lisolo ya muto et ba lesbienne ba futa bien par $100 et bon ba $200 ne ba yoka nela ne ba yoka nela omoni eza monde moko ya molili ozo comprendre eza monde moko ya molili moya pesa ndenge moko te na mutu mobali normal il faut y exagérer pour attirer au verrier donc à séduire yo yango moni ezara bongo donc il faut kende likolo na oyo makambo eza normal voilà et puis mutu aza na bit moko ça le pana ko séduire na bongo 100 200 100 pouf yo tangola na nengwa na okei ko omoni yango ngana loba ngo ya lelo ya sika mwana kongo yokelanga eloko oyo onyokwa mape mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyonso di soki kaka tokomi na suka sanza ngingo embadi mame kindotila ebandi kasi lelo yoka abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango abala groupe etienne à disposition na bino ba terrain ya minene ya 20/20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 $ ya pamba engai ye 5 000 $ ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili ten abala groupe ezana ba mibande na ba concession ya kosakana te na lutendele na commune
commune ya Mongafula na Kimwenza Gare référence Lac Mavale ya boye okonyo kwa malisusu nini solution esi ekomi abala groupe eko pesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu muke ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko kutu soki osombi bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam mosika te véritable libaku ezala te na RDC abala groupe epesio yango kozela lisusu te welisa deja abala groupe basalaka pe construction vente pe modification ya babarge balenière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo po basalaka yango kitoko na ndenge ya kosakana te batekaka pe toute sorte ya mabaya oyo epola nzombo te kasi oyo ekuba lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromose ya pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto tope obengi. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer pauvreté vraiment eza lisumu omoni soki oana mbongo te ba proposition mususu ya etinda yo omoni oza mbongo te ondima yango mais soki mususu ozomona moi quelque chose ba proposition mususu oboya yango tela kete na moi muke na zwara wana esimba te na zwa lisusu makambo o donc okoki ko accepter ba makambo moko boye o eza na mituna makolo te quoi. Donc voilà. D'accord, accepter ngo tie mais mieux pour saleli yango pe o saleli yango oui. Mais ouais, mika bongo, mika bango na dia moi ba mike na ya mika bongo blaga pas dans la pauvreté hein. Oui, mika bongo. Batunsu ba zo na sens moi bende yo lobeli. Te na lobeli yango par rapport ya nini par rapport ya omoni batu wana bayaka ba proposer ba makamba minene. Emika bonga simba mbongo oui artiste nso ba simba mbongo mais sikoyo eza par rapport ya ni par rapport msusu mutako ya pa ebiso na sombelo voiture moni ko bimisa toza ba salaire en makasi te ko somba voiture ozomona esenga économie ba msusu ba kokana mango économie te so azui o ka azui na tournage a tumbi o azui na tournage a tumbi mais esenga économie omoni déjà bande ko solola ke kotsanga auto école ezaki par rapport à voiture non oui. Par rapport à voiture msusu ba solola pe elo msusu eza ko leka voiture ozomona na sens wana msusu posa ya mbongo ekokai ko ekotsa bato msusu na mama msusu po msusu na mimi ye moko boy na ye moko boy msusu akana gete kako akoyeko msusu ko yeba na lova moko boye tu vois msusu mutako proposer msusu na $10 $1000 utalia finance loro moko boye posa mbongo msusu nde mona ekotsi na mama na mais msusu ozamuta mama wana ti donc voilà. Ok, merci beaucoup. En tout cas, tu as éclairci par rapport à ma camusu pour battre mon sous bazou nga ba enterrer mimika bon avant bon non. Mimika bon azan étoile nano étoile les ongenga. En tout cas, botika vraiment mimika bon asa musa na kende liboso. Je pense que conseil no ko pesa pas bande ko mususu ba okuta makambo boye. Pe bande ko ba ezalaka ba comédie ba tunyo son avis. Conseil ko pesa et pas même ata batoyo o musubaza déjà na kata makambo. Bon, le conseil na pesa ezaka par rapport que mutu na vie il faut la vigilant. Ozomon en tant que basi vigilante. Par rapport ya nini makambo likambo ereyaka elobate. Likambo so elinge komela yo il faut ozala sous une expérience nango.
so oza na expérience nango oyebaki ah moto nda azo proposer nga boye c'est que alinga kotisa nga na buzoba o comprendre mais siko so oza na expérience te il faut otala olandaka bandeko mosusu msu masolo ya baninga mosusu batémoignage ya baninga mosusu voilà donc neti nde lelo siko boye nakopesa conseil mosusu na bato bana on expérience te ou soit ba o bakoti mosusu na domaine na biso sika air artiste ou soit air fan moko auti libanda to ba fan pe o ya kin a bazalaka na babengisi yo kokende ngulungulu te po okutana na makambo ebele kokende ngulungu te il faut yeba mutu wana abengisi yo na beat nini bo solola makambo nini okende pe kuna kokende yo moko nanu te parce que racontre ya liboso boyebani te ya yebi yo te po yebete surtout na ba réseaux sociaux msu o maîtriser pe na elongi ya mutango bien te et bongo so msu ba utiliser ke po salo mabe oso mona bate ebele bakutana na makambo ebele to mwana ba Facebook mutu mso ake rendez-vous be babomi mutu mso ake rendez-vous be ba violer mutu mso ake rendez-vous boy azongi te so ba lever so ka kenda puis so ba teka so ba sala nini donc tozwa mayele na ba témoignage ya baninga mususu tokenda ngulu te na balikambo relation pe nyonso za relation te o ya ko accepter ba relation mususu ezara yo mo omoni pe na esprit na eboyi que non muto na sola na été au kati na yango carrément voilà. Ok, merci beaucoup to komi na souka émission na biso information moko ezali to moni ba vidéo na toi le bimi awa yandi mosa kendaki na Afrique du Sud na rendez-vous ya docteur pour na kota so état santé na ye mais to moni asali émission moko kuna na Afrique du Sud esali ke ba betier esali biso pasi mais par rapport à ma vidéo totale ba vidéo wana tango yo moni ba vidéo analyse nyo sali pona yango. Bon, nga la tali ba vidéo wana na ebité est-ce que likambango ça vraiment ya solo vraiment que neti ataku tongo baza ba combattant ataku tongo ba combattant ngo papa mkolo bongo penza pe star ya mboka o msusu bango baza ba congolais o beteka na facilité boy vraiment et sali pas si mais na ebité so vidéo na ko confirmer que ça baise. Au comprend encore confirmer que les baise mais soit les bongo et ça lui passe mais soit les bongo te baise pourquoi donc voilà dans ta première vidéo combattant hier et bien dans le monde entier moka oyo ba combattant baza très violent les Afrique du Sud mais quand la première vidéo combattant on a aillé journaliste azaka asi alors journaliste on a fan dans la France ayebi ba combattant France de bazali normalement il faut téléma il faut normalement téléma il faut pas kanga bango téléma moya à protéger était mais invité ya nous sa fan dikaka au mona ke muto na ya loba lobi ba kati vidéo deuxième vidéo yé bango la plateau azo journaliste azo wa likambuya ndenge basali tata ba mukola bato boy azaka na micro. Troisième vidéo, deux jeunes garçons, trois jeunes garçons, et puis on appelle Copexa, moi, il y a des gens. Le quoi bazuka briefing bon le quoi peut baba artiste était basala ngo mabe. Et puis ekoya na kata vidéo journaliste azolo baké na suka vidéo ya 4 vidéo on ke o ayo pe kasala yo pe ça ke Elia. Mais premier ko libino ko tamta ke Elia. Jamais. Ekoya tukoyo au monde que ceux qui battent quoi agresser bino beaucoup mona so bo filmer ba agresseur oui mais tout le monde y bangoté bino ba agresseur et monalité après mu Congo mais bateau bazana champ au bazo mona liboso ba sujet ezakaka yandi mosuna journaliste voilà pourquoi nous analysons que ça peut être un buzz PRP yandi mosazo kima alongoli atiki veste tricot alongoli yango atiki biso varese ya RDC voilà aujourd'hui c'est comme si le comment ils a préparé mais regret alika que so baisse pourquoi pour quel intérêt bah ça la baisse yandi moi ça la baisse ça la déjà combo ça déjà combo ça la baisse pour na tanga kozonga Kinshasa ça la réussi quelque part pour m'appeler ça et maintenant que les morts pour l'interrogation
En tout cas, côté on a toujours le carton à la yango. Ils ont beaucoup raison donc ceux abongo ils ont raison parce que déjà on tout joyeux en charge pour notre traitement ils ont déjà belé. Ils ont déjà belé. Ils ont déjà belé au crélant au BSPT. Donc voilà, ngasko on a mis tout ni. Ce que ça susuka bes, ceux ça ba bes penda solo et yeba nango poto za na ba ndeko belé pour na ba frigicide. Donc bon pesa biso information ya sir. Mais ceux ça kakato bon to créer bes moko pourquoi? Donc ils a pena na fondement. Na lingaka concert nanga wana journaliste Makasi na ebie très bien. Na respecter Makasi na ebie vraiment, na ebie bien. Ah ça, Moussa est bien. Oui. Mais, et cause de la malamu, ce que tu as qui a solo, gloire à Dieu. En tout cas, tu as sali mabé. Il faut que tu niveau, na tu as papa mukolo nengwana des concerts na biso, azo regretter abi papa mukolo batu. Yo ye pa na ngabu. Monde to vandi no be na plateau sko yo ba garçon mo ya veni, boy ba yemba mo ba ya menace e simbate. To lingate. Donc ngam tel bosom na telema e simbate. Et après mkom soupe nada na tournage à Kotara boye na voiture na e, à côté na jeep ne boye. Ba garçon venu ba oh continue jeep on dernier faut foutre ce qui peut ni droit ma belle so pe n'est bon oh nandeni na artiste et pas artiste ba afuta droit ma belle nandeni et simbate ba kendaka est-ce que na ko exposer ndeko nanga et simbate donc voilà les abongo donc quand là que maman père avait pas ko défendre pour naï avait pas ko défendre mais là vous avez que na vidéo on est qui maman national atelema ya sakika ya ovanda lokwa mutu moko boye eza likamba briefing to ke nango kana briefing ozo comprendre donc yango monde to boye yango to monyango ke eza base en tout cas ça vraiment passi comme on a ba vidéo wana etamboli et ça les biso no se passi merci beaucoup ba bolandi biso to komi na suka émission boni chaîne na yo opesi komola parce que ozaki na chaîne moko quelque part olongwa de la chaîne nango bien que sala ki opasi mais sikoyo comme na chaîne na yo moko chaîne ozo kende ndengeni ouais chaîne nango ezo kende bien Mirma Bayembe TV bato bazolanda ngo toujours bato yo balinga Mirma baolandanga à part chaîne wana coordonner pe sous chaîne sanzo mususu à part chaîne wana comment coordonner FBM Kin Télévision donc yangonde bagagele kaka. Donc, Nzambeka a aussi la msana. Batouba retenir ni pour l'émission à l'élo surtout. Batouba retenir ba conseil au biso to pesibino donc biso to éducateur ya mas ndenga za éducatrice ya mas et nakoki vraiment ko pesabino ba conseil kaka ya malamu oyo bo salela mingi to marteler sur batu o bayaka pona ko nuire ba réputation ya batu. Ya ngonde to marteler pona vraiment bozalaka vraiment na ekenge quoi bozalaka très prudent bana basi prudente pour na ba inviter mususu mona ba invitation mususu pardon yo okende ngulu te maele kaka donc par rapport que mutu oyo abatami yo alekio na maele donc voilà mutu mususu abengi yo amona ba benga ko mais tant mususu na canal batu mususu mais le quoi akuta na yo moko boy so pesi numéro neza malamu ouais donc numéro contact nangeza 00 243 90 77 41 584 00 243 90 77 41 584 voilà Mirma na ko cette émission boité na ebi ke bino ba te comédien sur cette émission ko ba Mira na ya sur émission na hoté parce que tika na boire banga te yango. Voilà, et Naboaka Banque Mondiale, le vrai exemple à suivre mon manager. Naboaka Rodriguez Saouna Mobutu, mon deuxième manager. Givenchy Toya, Berlin Lekunga, Arthur de Barcelone, Kitata de Bundes, V Chinois Rita Kota, Augustin Kabala. Boza tellement ébélé bolinga Mirma donc voilà na pesi bino bango de place boza Igo Sala de Panama Igo Sala motema nanu umela babiyo nzeta baoba Luzombala les grands mannequins otal mobalo kumisi nzambe boy bazu wapi mama nanga iso na bwaki yote wala pena moi c'est tasina muninga na ote batu ba déjà bozongi sibino moko Sylvie Biadia
le matin à Londres, à la grande sœur Naye, Cécile Balela. Maman Cécile, je vous salue. Merci beaucoup à Christian Lusakweno, Motema Kapi. Merci beaucoup à Lauria Tibikuta. Lauria Tibikuta, tu sais, toujours en avant, Wabi Mabala, mon ami propre. Joyeux anniversaire à mon grand frère. À mon grand frère Pierre Massengo depuis Londres. En tout cas, vraiment, tous eux m'ont beaucoup polélé. Merci beaucoup. Nabaïnos, mon petit confiance. Maman Cécile, maman Viviane Nzumba. Maman Bazali, hein? Maman Bazali, la femme qui a un grand cœur. Merci beaucoup, maman, de conseil. Merci vraiment, de conseil. Vraiment, on est de cœur avec vous. Kukunyongo, mwaka de Kimbanseke. Mikilista solo. Wumele Sukozali. Merci beaucoup, Bolanda Kibiso, début jusqu'à la fin. Ceux qui te battent mal, c'est les Akibino. En tout cas, vous excusez Biso. Noëlla Métis Service na Bosoniote et Papa Baudouin Mounyampara na boki Joyce Mbenga na Élysée. Donc Bambo te place Bazali, voilà. On a souhaité bon appétit et pas Batus vous allez vous avoir bon anniversaire et pas Banos vous allez fêter bon anniversaire na bango joyeuse fête de mariage et pas Banos Bazali ko sala Bazali ko bala et puis félicitations à l'artiste et comédienne Nana Sakasaka. Ouais, tout ça mariage naé mariage à VIP, mariage moko. Félicitations en tout cas vraiment ma pambola yo kende liboso. Tiens-toi bon au komisiko vraiment madame a confirmé hein confirmé en tout cas félicitations dans ma pambola yo tokuta ninga la bino mbalasima. Merci. Naepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale Zamaka sangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Na pena tato na bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sangalo na ye. Nayena babasi nanga libosabo zambe na yo Nayena kozanga nanga libosabo zambe na yo Salela nga Yesu Salela nga Yesu Salela nga Yesu Salela nga Yesu Undela nga Yesu
via bisenga senga nzamba londa nalebi via pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi via bisenga senga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai yoyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai yoyo Laisse moi fako, laisse moi fako. Watiti shina nsambi watenzelela. Watiti shina nsambi watenzelela. Yeso yeso, laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga ye. Laisse mukatanga lesa. Alléluia. Tiro. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzamba lokotanga oyemba boye. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzamba zwanga onasambela boye. Soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzamba asalelanga onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela. Nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela. Lelelelele nalingi mobalo oyo nalingi mobalo oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi ba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil aux obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo